Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola ye. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekau. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko nazana plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc ezana Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc mutu nyonso aza na télévision na TNT, décoder à TNT, bolanda Boss Brother TV. Mais bondi menanga te ba Saint Thomas collègue nanga bodo yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo a PC. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Merci Balandia, www.panzasangoyacongo. Bayenyo sobomesana ko landa site na bino ya Panza Sangoya Congo. Ya bino molobeli pe mopandi Sangoya Congo na kombo ya Edino image. Vraiment mingi kolobesa telelo, surprise à monene. Na yembe bino encore di Edingwe. Tout ça là na il y a 2 ans passés. Maintenant na joué sous le lot pour tout solo na pour catch pedali hein. Catch pesa kola la to ebité so ezalaka yende fois la musaka chango to ba pété. Toujours mon sportif, sportif balali na bango. Mais na sima ya caméra, je sais les Wumba les véritables diamants noirs, les lois à encadrer et dit nos images pendant Sangoya Congo. Vraiment félicitations à Moussala na je sais les Wumba et sans oublier 5 étoiles de love, étoiles d'amour. Vraiment la robot ça notre personne na musika. Diedingwe, bonjour. Ouais, bonjour Panza Sangoya Congo et dit nos images. Na leli parce que ça na cette pile vraiment être comme on pour naibi bah oh nyonso baleka pa na yo vraiment donc na mona vraiment baza pour évoluer vraiment ya bien vraiment quoi donc bah oh tout ça na bango baleka na Panza Sangoya Congo oui donc na mona vraiment baza na éducation que ndenge pe bakenda basala musala bien vraiment donc et ça la nga bien comme on vraiment pour aux avis na biso nyonso tout vraiment quoi donc la pe sous bambo théâtre na vient absolument Edgar Mokonzi Vision TV mais nous comprendre que était partout dans net nous voit Gisèle Wumba c'est véritable diamant. Merci vraiment Diedingwe voilà ça qui ambiance émission boy bika ka c'est dit no ali toujours ça en ambiance et c'est ngofo zala biso a candidaté masolunde alors Diedingwe ça fait un moment aux hommes dans la terre Diedingwe tu évite okendaki kino zongi jusqu'aujourd'hui tu éviter au vendino bekaka oyo kende ko zona kin tout le monde qui on a bilili maintenant expliquer biso côté pourquoi bon non peut son bambo théâtre na papa la ngidingwe moto na ngingé oui et puis ce bambo théâtre vraiment na fumu ya boala ya Kinshasa donc son excellence
Chantini Mbakangobila. Donc vraiment que Yundé. Mais bazo boya it. Te baboya kakati. Baboya kaka. Baboya kakati. Babi kutu na the ring dari asimba the ring clay moti mapembe asali lo côté. Kaye baboya kakati. Baboya. Bongo sous totali Jésus Christ baboya kaya bagina na bango ndima Barabas quoi. Bandima na bango Barabas. Bina ba te bino bozalaka ba proverbe moko bomisaka yo na chura mbuma. Pourquoi bozaka nzela moko ndire te poko yo kande to yo kagami abo yo kagami yango bakisa bino mabwani ko yo kande omoni presque chura mbuma atavie mo vraiment na septerne ya trop a chaka mali to ine ko yo ka moni tangwa yoki yepe aye ko panza pe sangunde kaka panza sango ya Congo. Merci Dedingwe. Alors nayoki ke vous organisez combat moko boy na ba mois de mai awa. Non, tinga la za ko organiser tinga za marchandise. Oza marchandise. Donc expliquez na biso mo ke selon situation ngo le kandeni. Bon, c'est la situation où vraiment ngana za na mingi ko lo baté pour moni biso za ba marchandise. Ba marchandise ouais. Donc ils ont des Vision News TV. Donc Edgar Mokonzi na staff na iba Gisèle Wumba binonyo surtout que ba Edino Image ndenge ka ke bo sala staff na bino ndenge bo nimbo valoriser sport pour bo moni ke mambangi zo sala mo la quoi. Ça fait presque 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Mais na Belgique masoulé ça non puisque kuna na Belgique mais papa Charolin bambo théâtre place aux Ali puisque yende vraiment que azotombola ka toujours bendeli. Merci papa Charolin place aux Ali. Et na peso simbo te nanga na Luzi Banza motema ya Mireille Lutumba na Ivry mon papa Lutumba Simaro Masia. Ouais, mes condoléances na famille Lutumba puisque tobungisi moto ya monene pe moto ya Mayele vraiment donc que son âme repose en paix ndema balbangde balba rest in peace donc ape marakimia. Merci Dedingwe. Est-ce que ozalaka bina na kata makama musique? Bon, puisque à part sport na makama musique yomoni neti bisovement catch etambola pe na musique papa angolo manati na te moto donc c'est déjà musique donc pour la matekola ringi poti fanfare beta donc eza musique donc musique etambola ka na sport. Est-ce que nako senga yo mwa loyimbo moko ya papa Lutumba Simaro poto kanta mo mémoire na ye soko zo bata moi phrase amukeka banzembo ya papa Lutumba ezali ebele puisque oyo yebi o ngana yebi ata mo maloba mukeka bon na yebi neti ba série na zalaka na 4e primaire okadisi 4e primaire na zalaka na 4e primaire donc o mono sekisi na José de Wumba dia manuel c'est na 4e primaire pour na yebi baseri wana ezali nzimbo tone mara bomba mai na yo ya misu okolela masumu na yo na boyo simbanga na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema nanga ozokisi ochubi ngande likonga ye kende basukola yo maboko epai ya sango na obenite o mama. Donc merci Dedingwe obi Machuda Mandangi ninga zoyo ko zoyemba boyebike atondi samine sengo. Ouais, Machuda Mandangi c'est un boss vraiment puisque na ebipé bané les capé a invité déjà papa na Angola que papa bunde déjà ba combat na compte ya Machuda Mandangi na PC vraiment un beau théâtre Machuda Mandangi donc de la part de Dieu Dingwe pe na part de Dingo Motonangenge vraiment quoi. Merci. Bonne santé papa. Bon, santé à papa, ils ont bien toujours en Angolou et en Zambé. Puis en Angolou et Bakoko, on a toujours que. Asa toujours contrôler ka que santé na eza bien. Aso continuer ka ko bundato atiki na ko bunda. Bon, atiki ko bundate ya zana toujours pendant ces pesa ba fanati. Ya zali mutu ya makasi. Musala na ye. Omwe ndenge we mbalobaka ke akokufa azu lukula azo planer quoi. Donc omoni edingo moto na ngingi okobenga peut-être un susu likambo moko boye ekopesa ye un susu 1000 akoyate mais pour na catch ate epesa ye 10 aoya pour eza iloko moko ekota déjà na makila pour abandi 4 depuis 72 ti lelo aza ko encadrer ka ba jeune aza suna combat o ya makasi te o akobindaka combat chaud benite aza na prononcer toujours ba fanatique na epotant ba mona ya edi
aza papa o abutinga mais aza papa ya mutu nyonso aza ya mutu nyonso aza live ya mutu nyonso donc voilà. Alors Emerance Mampengu atuni abana tunu question moko die dingo ina bandi konene surtout ya catch ba sportif sur Paris bobungisa kobongisa neti na sens nini na sens que ba etira ime zalaki die dingo na intel die dingo na intel nde bozo ganjelo ka munene boye. Bon, obi comment nani Emerance Mampengu. Ah bon, Emerance Azaka mwindi lokola diamant noir. Ah bon, donc basi ya kitoko kaka ba femme africaine quoi. Donc voilà vraiment donc basi ya mwindu ngana benga ba femme africaine pour donc na pesi ba mbo théâtre. Omoni kobongisa to kolbaneti ke via sport to mi mango na libanda te. Ozomona. Da vie pe ya libanda to mi mango na sport te puisque omoni elo mo to eba ke majorité ba sportif trop appé tout ça les sports ici kamoroté to tangi ici kamoroté to koli ici kamoroté mais to kutani kana monde ya sport en quoi donc tout compé to ruko za ba ami tout compé to roza ba amité mais le quoi sport sangi sibino le sport sangi famille et za famille sportive quoi donc na préféré que yo batela ngai ngapi na batela yo po soko bateli ngate skoli kolo ya ring obundana nani obunda yo moko na famille na yo monique et simba karate donc lelo die dingo so akutana ndekone moko kacheri ba melancer na nzela ozo défense na eto otika ka ile ka ndengwana noti na ku support vraiment quoi na ko tika bongo te pour que en plus biso zana pour nous défendre ka toujours ba faible et ça la collègue nangai bazo menacer ezala mutu nyonso surtout nazana toujours Edgar Mokonjo kutani ba menacer ce ba menacer obligé il faut na lukakena chapé quoi donc na roya te kinga pesusu na contribuer susu na kati ya babitumbango non te na roya ke to chakimia soki mutu ana meki ayeba kita meki ke abosani ke ameki akutena wana ko mona ngo soki azana ba vitesse peut-être so ba vitesse ndezaka ke amenansenga yo kaboli aebite kezayo okoza pele nsuma mbata mo boye bon so abetinga mbata otika leta mo so abeta to te noy bakandenge yo maîtriser quoi noy bandenge yo maîtriser puis c'est moninga na sportif nemne ni noko neutraliser mutu oui nemne ni kinoko mema mutu pe na si ozomona quoi ozomona mayele penza si be makasité na réaction ba mususu na bike fois azwango mbala moko non ti na sisi makasité omoni na sisi makasité bata makasi pe baza ebele donc sona couture bazo menacer yo na rolukande na maîtriser citation et ça na kimia poto so compromis moko bien puisque menace et benda ka violence quoi violence pe donc et benda ka makambo ebele ya bien te quoi c'est ça biso za ba sportif ming des photos défendre ba faible ba faible des photos défendre ba mais même pe que bato pe luka ba sportif makambo fubo ba ke o ana za sportif ko luka pe ba problème ité pour déjà neng to travailler na bâche tout que tous en éducation ou qui peut toujours en bâche kuna donc on peut senga que et ça demande maîtrise mon boy ah oui pour ceux qui aux sportifs au vivre toujours quand la vie qui obligé au kufa pauvre obligé mais il y a 2 ans passés 3 ans passés à tout le monde il va ndekona ba sportif mingi ba comment ko ça ba buzo ba ngoto ko betaka ba civil bon moni ndenge tout ça awa ezana ba sportif ebe tout sanga na bon pe batangi classe T ebe tout sanga on batangi classe T donc ya côté ka rapport ba no betani ka ba to ipone ba emso abandi sport vraiment emso sukina sport wana emso sukipe abundaki bituma mo libanda abukaki mutu loboko police elokie emso akimi Angola ayeko se retrouver na poto déjà na mona déjà que mutu déjà donc tant déjà okati beside na yo que o mema sport bien te ya moni ke biso to so na battant ya otanga nanu otangi o comprendre non que mutu o aza pembeni na yo aza nani pour azana posolo kolangai so rozui ke obe okatinga Gillette a makile ebima donc tout compétition na kati Gillette makila ebima donc pas yo omona yonga pe na omona donc c'est ça que tout ça la kaka bolingo pe to ba ko maîtriser ba makambo so pour kimia et ça la quoi sport est une absoluté na violence non
voilà. Merci na makanisi na yo penda die dingwe na moni penda oza mwana mayele. Alors Chantal Kossi na Sylvie Kakesa la friandise balingo eza nango lisumu te ya so na bele diamant noir. Ah oui, eza lisumu te puisque moni déjà noir eza couleur moro et domina déjà nyos tout pour chaque jour noir noir. Donc partout même maintenant ba voiture ba piné na eza noir. Donc ba souki na biso ça noir. Donc noir eza ata ok fait noir ezanga raté ok ne matanga noir ezanga raté donc tola ata to komitongo suka nango mapata et comme noir donc yango wana vraiment aza Gisèle Wumba diamant noir quoi. merci Diedingwe naneba nalina koma place moko boye champion Churambo malobaka soki sportif amenancé yo to abeti yo même na justice azaka na raison to azaka na tort. Ouais, c'est tout à fait normal, il faut même la justice puisque il faut pour qu'il y ait la justice. Pour moni batmusus bazana moi éducation té ozomona quoi donc ceux qui sportif ma netingave ma ceux qui na beti yo na menation mais manga na justice. Pour la justice peut-être né ngoke ekoti na ngai pe na banga peut-être ko sala makambo susu quoi donc franchement il a raison. Donc biso ba congolais to mesana ka na limbisa yango pe ba sportif ba koma pe osaka na biso yango te. Bon si et ça quand les éducation na milieu aux fréquenté voilà quoi donc normalement sportif et ça ma dignité kobeta rabatu nanzela komina sara mutu nanzela pour les protéger sportif à menacer yo il faut même la justice pour ça même la justice et c'est il faut aucun ekuluka ba sportif mususu obosali kiri moro boye comme ça pour qu'il te descende pour nini ke boye sou ko affronter mutu na wasko bo memboke da ba na makambo ya barando makambo non donc dingwe carrière na yo tikali otambula na ba groupe te na moni ozalaka yo moko mingi bon nga fuma na vivre na nga mo na baresika na suki ndesika nzamba bandi pour comme langeza dire merci donc tout le temps na rendre merci et pas nzambe o akelanga ipo na kombo moko boye ke ezaka kombo moko boye na lela raté donc esenga rapeka raté na sana mutu quoi donc na vivre nga moko na tambola nga moko po na luka ba problème te na linga rapé problème ekomelanga te quoi donc na linga ra mutu nyo surtout po nebi valeur ya mutu aza vraiment important ndenge nga na za important donc n'est mutu aza important quoi voilà nga kutu nga moko ne na vanda boye na mibenga ki na zala mal nécessaire c'est vrai ouais nga vraiment na zala mal nécessaire pour que place mususu boye mususu o mona nga mutu mabe mais ok place mususu bo mona nga mutu malamu quoi donc nga mana préférence na mal nécessaire Diedingwe nganga apesa bakisa salisa abatu toyoka pe masolo mo mingi ya taka obike asalisaka donc osalise komi mabe ou bien toyoka pe mo mingi masolo na yo opesa mo lupemba pourquoi pas donc taka obike na salisaka donc loboko o isalisaka na mile la biso pe ya bapandisango eza pe na bato ba pe ba luka yo pe wana na ebité mutu na mutaza na vie na quoi donc mutu na mutaza na vie na tozo bon maman sekele mo bo ouais secret toujours ba bomba secret ba misa raté pour misa secret pour ils sont pas misa secret pour merci wala taka ambiance émission pour doyer bi la biso ke ba musu ba luka pe Diedingwe pour Diedingwe pesa bango nguya mais nguya za musala. Ah oui, nguya numéro 1 za musala na yo tout à fait musala na ki sérieux na yo et loko eleki travail exact pour wana mutusu e yaka nango après quoi mais travail ndé la sala musala na onde après ko baksa moins plus après sima to ebika que moi protection ils ont raté quoi pour moni ba mauvaise œil ils a trop moni organisation na yo yango ndé et comme répéter des infraction zomona infraction nanga lelo ekokoma peut-être un suspo nasa organisé ya on est comme une infraction et même ba problème ebele ba mauvaise œil ezali ya on moni ki batmusu pe baluka ba protection azana ma protection na e pour donc mokili zakara mulai quoi mokili mulai donc bo biso bo ba pona ba ko nkolo bango pe bazala ba protéger quand même bon nzamba za pona mutu nyonso pona mutu nyonso nzamba pona mutu nyonso on dit marape oh mais
nzambe so abi akanga Satan lelo akokanga lelo bino bato bolinga kisi mingi bondi mapele mususa nzambe te bon on a dit nzambe te pourquoi pour nga comme nanga dire merci donc tant déjà au moins que ngamo de comme nanga dire merci donc pourquoi comme nanga dire merci donc pourquoi comme nanga dire merci donc Dieu merci et dingwe donc nana ba kombo moro et ça éternellement donc Dieu merci. Et ça comme on de génération à génération. Oui. Et en plus, Edingwe, ata lelo qui est au Koufi, ata lelo qui est au Salité, comme on a papa, bien sûr, Salité, mais comme on est ça, comme on est ça gravé dans la République démocratique du Congo. Merci, Edingwe, to comme na souka masolo na biso. Alors, pesa sur le programme na bino, il y a masolo on ndengeni il faut dérouler parce que tu dis que na ba main awa, moi milulu mo uzala, oza organisé par Edgar Mokondi. Na biso Edgar Mokondi a soufflé que au moins quelque chose. Ko kolobela ba lantino so ba olanda biso na émission bon so na moi programme amuke bon programme vraiment ndenge que na ebeli omoni na pesino ba merci à trouve man staff ya Vision News TV oui pour que na makanisi bazui pour ba sala eloko mo ya otombola format sport parce que bolala ki mingi oui bon et ça ka nena ba que organisation na yo mutu eko mila infraction voilà peut-être des choses à organiser et on PM sous eko créer le problème ebelé marambo ebelé le quoi la Vision News TV donc Sabino so honneur oui pour Vision News TV dans mon qui ba ça la production ebelé dernièrement ba hotel ko produit Ser Alda dans la Belgique quoi Vision News TV na molande ba production na bango batia ko produire Ser Alda hommage à King Kester aussi hommage il y a King Kester ba ça là qui bon pourquoi pas biso ba sportif quoi donc tant à comprendre que tout ça ba marchandise donc voilà que le 25 mai combat ezali na ville Yasté oui donc on assure que yemo copé organisateur que a kozala pe à bientôt bon moi la biso news tout ba katier to kozala a on a kati ya plateau ya Vision News TV pour tout le bel événement donc bana Paris, bana Belgique, bana ya Bundes, donc bana espace Schengen, donc partout. Donc oui que le 25 mai na ville Yastin, bozangati, boya comme on a logo honoté ko zonaki, donc marmions tout va pouvoir tout ana. Donc tango il fin na mené, le balango rasta mamona. Donc tango il fin na mené. Donc le 25 mai partout, ba fantique tu a dit dingwe, boya bozangati. En plus bakacher tout au baganga na ba oba bimisika baza ko ganga ke ba robeta di dingwe ba kosala boy tout quoi. Donc le 25 mai to kuta na ville Yastin bozangati. Mais oyebi ke nanzela na yo wana yo kindaka ya ba mystique wana bozaka bokomi bozokoma pe moi mingi hein. Ouais, ça bien, ngapé et ça nga bien tout comme ebelé quoi. Et ça te que soki moninga abimi ocha en morobo non. Yo pe ça la makashi bobima. Et donc ce moninga abimi donc et ça la bien pour les lots que un sous borta bodi et dingue contre Bakaka combat. Au moins te que et ça quand même bien. Vous avez quoi? Donc, soko bimi. Tout le monde a fait Bakaka Bilo à Salabé, Villeneuve Saint-Georges, c'est PSA toi? Ouais, c'est tout à fait normal, il faut se PSA batou. Donc, ton monde qui est qui dit et dingue contre Rigen Bakaka. Au monde qui est par exemple fanatique, n'a pas une zone fanatique, n'a donc tant que donc vous savez toujours que il aura bien pour tout se pelisa mokili quoi. Tout ça pour nous c'est toujours fanatique. C'est quoi relation avec Rigen Bakaka Zandeni, ça va? Bon. Yo moto. Yé invocation, bien invocation. Bon. Mutu na mutu. Na maison nae. Mutu am taibi secret nae, mutu na mutu aibi maison nae, mutu na mutu aibi vinae, donc ya za katier. Ngana sa katier. Donc katier a muke azala raté, katier a mené azala raté, mais tout ça ni na expérience quoi. Au moins que et ils ont une expérience quoi. OK, OK, ndenge peut-être Ombiaka Ombiaka Oyope Abandisika donc ndé mamango za la ramène tout ça na relation moroté na katike comme quoi nti asa sportif ngana za sportif biso sokuta likolo ya ring donc soki toki combat soka gagner ngai bon c'est tout à fait normal à gagner pour asa mutu soki nga pe na gagner bon pour déjà na gagner ba combat trop donc na luka ku mutu o mbake o cha mutu na ngama na si mais les mso rigel bakaka lokola ina ba moto na yo on soko gagner au père bon pourquoi pas asa mutu soka gagner ngai bon côté technique pas ali bon soka gagner ngai côté kisi pas ali soka gagner ngai donc même côté kisi même côté ni soka gagner ngai donc et repé ça sous courage pour se préparer oui na seulement les solo mo na tuna kangala machine de guerre on dit maka edingwe
moto na ngenge abi pourquoi na ndima été abi soki le longa na bima eza edingo moto na ngenge na sepela na réponse ya kangala machine de guerre parce que azaki sincère na habité bino pe ndenge bobunda kala ndenge bozala kawana bondima naka ngala ndima na ngamutu nyoso ndima ngano ngala ndima na ngamutu nyoso tu ke soko sali ya malamu na ndimiyo soki po sali ya malamu te que peut-être un sous nako soko boya ngo pe na ndenga mabe ebi pe mabe te omoni un sous que na ruyi ko boya mais omoni ba msusu ba de cas rapide na ba vidéo ko ça direct mo pe afiki afiki ba para na yo puisque uzumona quoi donc amoni to diminuer uzumona que soko sali ya malamu na ndimi so sali no pe ya malamu te na sali na garder ka silence o ozape na batu na ba pe so ba conseil ngala sana batu o ba pesa nga ba conseil ba puisque omoni papa o abotingi dingo na moto na ngenge a moi mokete Aza papa, peut-être c'est dans 2 ans, a déjà à 70 ans. Donc, Azana ba ami et belé, Azana ba fanatique et belé, Azana ba connaissance et belé, c'est qu'on y a son tabota que moi n'en a bangol abimi. Donc, Azana ba conseiller et belé, il y a un moment que n'engi na tambolaka, na n'engota mo na ba ventir te. Pour tout ça, non mon aime ce que ngana ebiete, mais ya ebingai, donc akobe teranga ils sont ngana vana papa na oboye boye donc dit il faut tambola boye il faut za la boye on monique si je me rappelle na ba âge toi qui nango ba âge à 17 ans na kendaka epa ya koko na makala na bumbu alors to mona ki moto na ngenga zoleka anguloma moto na ngenge ngana za vana na yolo mais na landi moto na ngenge sina lemba moto na ngenga la kisa so mwana na ye moko boye mona bakata epe suki tout le monde peut se dire adimi mais bakate suki edingo o mwana edingo na lemba terminis pikana do entre kimafiki gabi oh siko to na fanda kana raisonnaka eza di edingo to za la nani non eza la edingo moni ba 86 7 8 na banda ko vanda na veni kilangwe pa ya manager ya papa famille masumu donc na pesi mbote ya trona bana ya lemba mako donc di dingwe o mone ko mona na mona ki ba me donc ya edi penda ye donc o monde ko mona na donc di quoi donc na banda ko vanda na veni kilangwe bana lemba presque tout ba yebi. Donc et pas ya maman Ngwabi, maman Mapasa, donc ba bébé Masumu, ba Patimbaki, ba Georgie Mbaki, ba Charlotte Masumu, ba Brigitte Masumu. Donc ngala koliku na kati ya famille wana donc maman ya ba Brigitte Masumu nde mutu akatanga yesuki oyo. Donc suki oti lelo yango za nango. Yango kana nango po bando katanga depuis 86, depuis 1986 ba katanga suki oyo donc maman Mapasa, maman Ngwabi, donc Bambo Théâtre, Venanga Patimbaki, maman Brigitte Masumu, donc bébé Masumu, Georgie Mbaki, vraiment, na piscine Bambo Théâtre quoi pour que encadranga bien, colisanga bien, édikanga bien, donc yango que nazala mafia vraiment osala lelo oyo quoi, donc pour na makile yango ni que kache vanda donc voilà donc heureusement malheureusement que n'importe quoi on a ça le rappelle donc au monde arabe au monde dit si je me rappelle merci Balandi à www.pandasangwa Congo émission monsieur comme na suka vraiment na pesa bambote langa so pesa bambote hein yo pesa na kaka bambote ke to kaka po omoni soki mbote esili na mokili ezala kwa mbote na bible soki ezate donc mokili kufi po bon na pesa nga bambote comme ça na tikilo plateau pesa bambote na yo comme ça to clôturer émission na biso. Merci vraiment Baïlo so bolanda ki biso na moment oyo émission na biso comme na suka to suki si alors on peut sambote langa mingi na Luzi Banza waza bongo motema ya Sylvie Lutumba na kacha Ivry. Merci bana ya papa Lutumba, merci vraiment mes condoléances aussi. Esther Makusa, merci na peso bambote paso ali et Kaza Diabramo Jimmy Bofosa na peso bambote paso ali Emerance Mampengo sans hydroquinone moi c'est Moindo. Vraiment, on a fait Bambote Passoali, Misha Amarula de Paris, Bambote Passoali, Fallon Zola et Maman Nabiso, Chantal Kossi et Sylvie Katessa, la friandise, on a fait Bambote Passoali. Merci Anatamba, 4 saisons. Vous continuez à soutenir Edi No Image pendant Sangwa Congo. Tete Mianda, merci à eux, Libanga Yango Yakitoko.
Tete Mianda na peso bambote peso ali. Merci Geni Waramasamba, Claude Lukeba Kweno, l'homme de jugement par défaut, et Ogi Champagne de Zurich, Stone Kassongo, DJ Milandou, et Geneva Musique Pro, DJ Miel, DJ Cheridé, DJ Sims et Maman Zouzi. Sans oublier, Maman Zouzi, à Baineb Sabino qui a comme fungula dimanche. Donc dimanche, voilà, ceux qui n'étaient pas bien dans la tapis rouge, et chez Djonga. Après photo suki sapa na ye po kuna suki pe kuzala ntaba ya supu suki pe kuzala ngulu ngai na auto yebite mais abena bisa odi dingwe tango ya Paris wana dimanche wana kozonga fole ke la kaye olekeli yo meli mo supu non maman Juzi na pesi ba mbote trop pour donc toutefois donc chaque fois nakenda on n'est pas naé na tikala ko somba ntabate quoi donc na liaf maya frais donc so la moni di dingwa donc apesa ranga peut-être pour na romona nga été mais apesa ranga a serva nga intabapé ya rolia pour na ibiki te au moins na ya viena biso et donc albert mo funga chaque dimanche et puis abagné sabino ki abandi ofungula à partir ya moyi on est bandika avril abandi ofungula mardi ti dimanche lundi à permis mardi ti dimanche lundi à permis alors ba ino so bakenda ba ambiance après ambiance dimanche na tongo soupe ezali soit ya ngulu soit ya ntaba bongisaka mbongo no ya mwa ya komela ba bongisa ba mbongo na bango ya komela ya kolia puisque biso déjà pour ne pas maman Nzuzi donc kolia déjà donc c'est ba non quoi donc to lia pe ya trop maman Nzuzi vraiment donc ba courage ya trop bongisi la soka ba bloc Congo pour en plus les 25 temps où ta combat donc ba fanatique tu as dit dingo ba invité na nga trouve moi que vous allez connaître pas maman Nzuzi bali la montaba ba robuta miku et puis a changé adresse te azaka même adresse na Sarcelles ah bon peme la McDo so comme la McDo wana au moni maman Nzuzi ouais merci à trop maman Nzuzi donc vous allez bien ba bonne santé vraiment que Nzambe toujours a pesoka force toujours ya rosela la pesoka ba bloc wana en plus alors que ne sabino lisusu na kacho maloba ba ne sabino lisusu aza quand ndenga mesana na DJ Miel donc DJ Miel a accompagné na Mandule donc on so linga libanga obiga libanga ti libanga sala ma moto ah oui Manzou ça bongo na toujours na Sarcelles adresse boyeba yi azaka kawana mais a changé quand ndé et fungoleli comme mardi dimanche. Mais papa il dit non et le mot play ça qui n'aille pas c'est puisque na oti ko la paix moi n'est pas sur le tumba donc mes condoléances vraiment na ba musicien nyon surtout puisque tout ça vraiment na matanga quoi papa Lutumba atiki biso mais nalanda ki mwana na ye ke alobi ke batu bazo sala makambu ya matanga bazo contacter famille na été bazo contacter bana na été donc c'est pas propre quoi donc ba oyo so bozo sala organisation ya matanga ya papa Lutumba bozo pétain ko contacter bana na ye bo associer bana na ye puisque bango nde bazali bana na ye malgré tout papa Lutumba azali papa oyo ya bisonio surtout quoi pour musique nae maté nae qui contribue vraiment pour na congolais surtout quoi donc beau faire vraiment essayer ya ko contacter bana nae même ata partout ba matanga ezali na ba Belgique na ba Paris partout quoi mais beau contacter bana nae pour baza bana nae que baza na tina ya mbongo teni mais quand même que pour na ndaki mwana nae ya mobali azaf massage azaf mana ba parole vraiment que aibi ko solo là. Donc voilà partout que les musiciens bozali nebi que ezali pas si pour nabisonyo suba congolais mais beaucoup contacter famille quand même banana yé donc bo sala makambu ye matin bo comme si on business ou benetini ni quoi donc yango moni ke moto na ngaloba ke soka kufi na matanga ne subo sele makambu akobanda ko bimila kabino. Merci Diedi we moi ba mbote comme ça to clôturer émission na biso na pesi ba mbote ya trop na ba fanatique tout boninga radio dingo e tikelo plateau apesa ba mbote na yo maman Jenny Justice ya femme complète motema vena so bitungi mbi de Bruxelles la delight nakataba donc bozali ebele na Kisasa partout ba trésor les na ba Peggy ya Sarcelles donc des dingwe yo na pesino ba mbote ya trop donc le 25 mai donc na grâce ya Vision News TV boya boromone so soit biloko ya sika oyo non nous bomonité quoi donc voilà na lingi bino ya mingi donc partout bozali ba mbote ya trop to linga toujours donc tout à la together partout bozali
donc na Paris, na Allemagne, na Hollande, na Kinshasa, na Ebité, na pese sous na nimbote quoi, donc na pese ka bambote ya trop vraiment na binyo surtout que tout simbana, tout ça la bomoko et puis na pese sous mbote ya trop na fumu ya boala. Donc mon continuement qui ça vraiment donc un moment où que son excellence Jantini Mbaka Ngobila donc Kamba qui ça wana donc elike zali okobongisa qui ça wana okolongola ba fulu wana donc papa ko sala te lokola ba oyo basala ki wana ba bebisa ki mboka donc c'est ton fils Dié Dingwe Mbaka donc aux appels de Inangai donc bongisa qui ça pour na ba congolais so basa da ko sepela o taza ko loba o taza ko finga donc kolanda bangote ko finga pe et contribuera toujours quoi donc mokonzi mboka qui ça honorable son excellence Jantini Mbaka gouverneur mboka qui ça bongisa qui ça to sepela vraiment ndenge ozima kambongo quoi donc to ebike sport et komata lisusu na biso bambo théâtre na Frank Diongo ndenge ozali banda qui na biso bambo théâtre na mokonzi mboka donc Félix Chilombo na biso bambo théâtre susu na papa na biso mokonzi ya Lamuka donc Martin Fayulu bosimba mboka na pona avenir ya biso ba jeune ezala kitoko na kati ya Kongo na vraiment donc conseil na kwa kopesa yango wana merci à trop. Ciao. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas d'agence à miner n'était et Kokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano Mindonote. Maman, global PM Express. On bus toujours artiste. Oyo, nous avons toujours battu bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc. Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, et une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là-bas, poussa, la Global Express, avant d'idéologie en Guana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la recherche de la développement basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les gens qui ont la poli, tous les fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériens ou tout dans l'avion. Tout dans la petit poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où aujourd'hui problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, au salle maramio sur la kin, la ndenge ya biso bata poto, au l'équipe agence, au jus DVD na yo, au monde ndenge prestation et les kaki na kin, selon goût na yo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, au zulelo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.